Mbote na balandinyo surtout ya Adasate motivé. Soyez tous le bienvenue dans notre émission des Abakuki Oye, les Adasachu Oye. Le loto ye kolobela makambo ya monétisation ya Sila Bisa Lubekam, la maman des Abakuki, yende mutakangi YouTube. Toye kolakisa bino motema mabe ya batu oyo babengi bango na kombo ya famille Boma. Batu ya mama Misapi. Bazokenda ko partager, bazokenda ko loba ke aussi la bisalu à perdre monétisation. Nela ndenge oza bongo yo oza na droite ya koyebisa batu ke aussi la perte de monétisation to à perdre te. Je ne sais pas de quoi tu as parlé, mais tozo yoka mama mutu oyaza na droit ya koloba ke à perdre monétisation to à perdre te eza si la bisalu. D'ailleurs je vous dis les Abakuki c'est faux et archi faux. Oyo nyonso aza vrai Abakuki o atali film na biso ya lelo ako comprendre ke ba publicité ekoti. Nga na yebi makambu ya YouTube très bien parce que nga muta fongolela nga chaîne te, nga mona fongola chaîne nanga, nga mona jiraka chaîne nanga. Vidéo nyonso ekotaka nyonso esalamaka nga mona jiraka. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que la monétisation? Monétisation ezatango okokisi déjà 1000 abonnés, okokisi 4000 heures. Oh, deux principes YouTube asengaka à partir à wana nde okokoma na droit ya monétisation. Soko komi na droit ya monétisation pona o perdre monétisation na yo ezalaka soki ozozwa ba vidéo ya ba chaîne na batu ozotiaka na chaîne na yo soki bango batindeli yo ba copyright ale wana ndepe oko perdre monétisation na yo ozo utiliser ba son oyo ya ba fali ya ba son ebele wana pe okoki ko perdre monétisation na yo. Merci la bisalu asali makambwana te. Soki peke ekomi na ka o perdre monétisation na yo basala kandeni YouTube ye moko akotindelo message ya biloko o esali ke yo o perdre monétisation na yo. Alors à ce moment là yo kokota na YouTube studio okota na YouTube studio na yo okoti obandi kotala ba video nyonso oyo osala ki erreur oyo cheki musique batu oyo batindela ki copyright oyo esali ke o perdre monétisation. À ce moment-là, on efface biloko wana nyonso, allez, YouTube après 3 semaines à zone monétisation. Mais eza kanabisote na ngaki kaka na expliquer ba Abakuki na tali sabino ndenge makambu ya monétisation ele kaka. Mutu ndenge ni nokoki koyeba ke soki o perdre monétisation tote. Monétisation soki eza na chaîne elingi kolakisa ke yo na YouTube na monsieur Google bosali partage. Soki ndeti mbongo koya $100 yepe akozwa 30% na ye. Bozo comprendre to akozala akozwa 10% na ye. Ezo dépendre ndenge nini o bino boko kabolela mbongo na bino na monsieur Google les Abakuki. Alors pour na ko comprendre que chaîne et perte de monétisation te soki bomoni que chaîne et perte de monétisation et loko liboso o YouTube alongolaka ezalaka publicité. Les Abakuki nazo faire comprendre bino soki bomoni ke ba publicité na si la bisalu officiel ezola kisali susute ce moment là o bokoki koloba ke si la bisalu a perdre monétisation na ye. Mais soki bomoni ke ba publicité ezokota elingi kola kisake monétisation ezanano. Alors bato bozo sala ba propagande o bozo partager message wana ke si la bisalu a perdre monétisation na ye en tout cas botika komi kosa botika pe kosa batu c'est faux et archi faux. Si la bisala tikali ko perdre monétisation na yete si la bisala récupérer chaîne na ye nyonso eza na contrôle ya ye moko si la bisalu. Alors biso Babakuki toza toujours na monétisation na biso. Batu nyonso batali 8e épisode na biso ya lelo boko comprendre que monétisation na biso ezali parce que ba publicité e bandaki kokota. Yango wana na 8 ans nanga ya ko expliquer bino ndenge nini monsieur Google a fonctionnaka. Pona oyeba ke toza na monétisation, cela veut dire que publicité ezali soki bomoni ke bozotala ba vidéo publicité ezokota lisusu te elingi kolakisa ke au perdre de monétisation. Nga pe y avait un moment na perdaki monétisation nanga pendant 2 semaines après bayaki kozongisela nga pona vidéo moko na tiaki ba miziki
allez batindela kinga copyright na perdaki mais bayaki kozongisela ngango après 2 semaines ba publicité kata ki bato batalaka nga depuis ya Yolande Magi na kati ya Washington bazali batuna ngai ndeni ni to mona su ba publicité te adasa c'est parce que na perdaki monétisation na nga mesala ki 2 semaines à pamba ezongi nyonso pe YouTube afutanga mbongo na nga correctement alors babakuki bozala kimia tozana monétisation na biso eloko tozo senga bino babakuki mam sazui chaîne na ye amen tozo senga bino bo partager film na biso lelo tozaki na 8e épisode na biso et sali 22K dans 8 heures du temps alors les abakuku mouvement tomatisa mouvement to partager épisode misusu eza awa nano esali ba 100K en tout cas ba vie na biso eza ya kokita makasi alors les abakuku loko tozo senga bino boya tomatisa ba vie boya tomatisa mouvement to consommer chaîne na biso et loko ya makasi oyo na moment oyo mamsa ningana ki mwandambo mais et loko ya makasi tokoki kosala eza ko partager bosotara ba pibité. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse.